c'est possible beaucoup de amis thème babeti na niveau oyo tant bon le Davina apwa ana succès ayeba na te Davina apwa laisse bino pendant 2 mois Davina apwa bo kina ba TikTok bo sala bo zongisa bo Davina apwa muto ana succès à logique des choses bakiti si ba tableau ya Davina apwa bakiti si tableau ya ma sisi kataloketo Davina leki na ko jouer bana loti mukolo José Roya aleki ya sisi na ko jouer aleki maman loketo na ko jouer aleki makolo soso na ko jouer bozalaka wana bolingi bo memisa mutu nkolo moko boye bo loba na mutu eloko mo boye oye kotikala na vie na epo na libela Davina place afingi basi o babotaka te wapi boyela biso voice na video oyo Davina lo afingi mamu teke ke o mamu teka botaka te Poli bolingaka koya soki omone ke likamwana ezoyinda na kana bino bo amabe boyaka kana eloko wana eza point faible bino skonde bozana posa ba mama nyonso babota te na mokili ba yina Davina na makambu na bino ya lokuta sko soit disant ba fini mamu teka botaka te mu raposter maman ba Davina pourquoi mamu teke me mutali boso o ya salela belle vie publicité eza mamu teke o salela belle vie ba promotion eza mamu teke ba changer histoire te ba vidéo ezali muto aya ake mwana moke na balotete na ye c'est maman na bino mamsi na bino mutaya ke belle vie mwana moke na balotete na ye belle vie kandi o lelo comme sujet ya mafinga soki belle vie kandi te mais SB ezate ba changer histoire te soki belle vie kandi te SB ezate na maman na bino muteke na moi c'est kumani baza consciente que Davina ndenga joie et pas V12 boke kotala Davina na kini makambo bini bolingi ba défendre ba valeur à belle vie pourquoi belle vie boma nani na Congo oyo pourquoi bokoko za ba reconnaissant té ba comédien belé lelo c'est grâce à belle vie oh lelo pe ba comment se retrouver ba na pe ba mata université c'est grâce à madame belle vie belle vie wana soka zaki ata ivoirienne soit azaki sénégalaise boyi ba valeur o ya zanango parce que delta o ya zakuna na Côte d'Ivoire o asala film mama famille ye wana belle vie na biso na Congo botela sko ba ivoirienne ndenge ba pesaka maman na respect belle vie pas ba congolaise eza place nini grâce ya belle vie c'est Davina naza abakukite awa naza ni contre ni pour na au milieu du village. Tout ça va peut analyser on va batomaïle. Tout ça analyse batomaïle les intellectuels. Yo zo maman oye na TV au ministre biso carnet de loyer, au tien biso obi maman même sa carnet de loyer si la fout à 1200 $. OK. Na GB. Mais bon va boy. A fout à maman si tu le vas à na bango, azaka pa na. Non, ba trabi na kasi ba fout na kasi. Fout à comme ça on a ba a fout à ndak 1200 $. Comme tu es mort, moi, ma belle, si la haut a 1900, si la haut fait 1900, il y a 2000 euros, c'est ça. Alors, comment peut vous c'est réservé, à bon, il est l'entourage, il va c'est réservé pour limiter ma battue. Bateau, il m'a fait un moment de bazala. Ami Benda, et pourquoi les banques ont chef du Kaipana? Pourquoi sur le plan pas d'être moral? Toi qui n'as pas logique, n'est pas obligé à ma pièce contre pièce. Davina n'a même si là, n'a pas la dette morale. Pourquoi non? Oui, ça va être moral parce que yo bimaki anga na moni pas monter ma vidéo mon côté assis les qui a été. Ah c'est là. Davina matin à Satan a mis soit contribuer avec $1000. C'est ça. Na moni monter. Mais yo ça ma vidéo zo c'est que si la matin maman a vu la songa que yo. Akundeli yo maman. Et ça place nini bino penati si qu'on comprendre bino te bozana posa ba benga bino ke David belle vie sali crise à koti koma esengo na bino yangwana mi toi makala moto likola mi tuna bino nyosa na bofinga belle vie lelo bo liambonga belle vie aliani na bino belle vie aliani na bino ba mama mikolo ba ya mamu teke oya tete yo chango ya combien de mois ya tete o tia combien de ya mois na no ya finga belle vie to mona tata mukolo théâtre o bino bozo benga na que comment c'est possible moi noyo azani comédien azana niveau ya belle vie te ana niveau ba lek ya belle vie te ma ya finga belle vie a dénigrer belle vie Thérèse to mona place o ya awate o lobake moi na sala ki mabe parce que na gangela ki ayo kitake sa makamuna na ndenge na ye
olekisa ngo bongo lelo yo okoya ko approcher Davina na nini Teresa ko approcher Davina na nini parce que yo longo na eloko o eza liswa mwana na yo te o yo moko poussa mwana na yo okoya ko loba na Davina nini Teresa o loba na Davina nini olobi ke na michana nuteke naza fanatique ya babaku na michana ke naza comédien mwana no o ero finga collègue na yo comédien o apesa yo mbongo na enveloppe kaki o défenda ye na nini parce que soko zaki mama malamu olinga oya olobi ningete mwana salaki kitetites na pekisa tiye akesala makambo na ndenge na ye bandeko bolimbisa ti lelo ata mwana no wana ozongisa ye na internet keke ko senga pardon ozongisa ye te yo ko pesa Davina torne loko nini ya tete oko pesa Davina torne loko nini mwana no asuki na Belleville ya ye suti likolo ya 7e o 7e alinga ka camarade na ye tala na niveau de négri 7e bagarre mais o biso nyo soyebi ke ya tete nde mutalinga ba pasha mais mwana no ya akosela 7e bagarre makamke alinga ka camarade na ye ba voice wana na ba message style l'autre zele bimate o yate po ya ko défendre ba collègue na yo o baza ba maman ndenge mona yo o tika mwana na yo afinga bango o ya ko approcher Davina na nini po ni to vivre na semblant tena ye kaka buku alupango mon ndenge suyo ya teto ko supporter to ye na on internet parce que ngai ne na zabo na mayele na zanango o 15 jours na Congo na futela ndako $1,200 pona somba lopango journée parce que si on a foutu ndako ya $1,200 pendant 3 mois 4 mois une année na somba lopango nani on perdre non que refoutu ndako ya $1,200 pona loyenga bato mona ke naza na villa soit naza na appartement oyo nazo sombisa kolo lupango ba mandako ebele parce que ndako ya $1,200 na 3 ans 2 ans une année na ko somba lopango na kosomba lopango na vivre na sentiment ya batu te po o esala ki bongas Davina a poison madame la femme du patron ba changer histoire te ya tete ti ningo loba na question to kuta na fara kuta na ye poser question loba na ye bongo yo ka pe réponse na yo oko zo pe réponse na yo e pas Davina ya Davina pe ratakate za musika te ezaka peme na lolemo awa na matata lelo chilobi na koswata na stade na mafinga na ala na oloba na bitumba toneka na makasi ya beti na tepe mutu na mutana mutema na ye tangu yo lobake awa bata famille bota bafinga kayo usome na kokita bata famille bota bafinga ko bana atimia te po ami oya répondaka eloko na otambola nzela mbo bazo finga zoloba Parce que merci Davina maman na ye na miniature. Il y a des hommes na bino. Il y a des kizengi na bino atala kabino na misu te. Davina la kizibino kaza mwasi elombe. Tomani mamu teka ya to soit disant la patrona, o soit disant boye. Ayo répondre Davina place ne na comprendre penza que Davina a makam. Bozo sanjo la mutu ya koma au sommet à tout le monde. Ole ya bloqué mais Davina bloqué. Davina bloqué. Ayeli biso a ke nazala muziki ya mbanga nde mona ba mida na ba ese. Awa lobi ke akosona na stade des martyrs mobima mtakolonga ya zate. Yaka en face na Davina yaka boso na fara. Parce que défi oyo Davina tcheyo ti lelo o kokango te buka lupangu ka kesili. Yaka na facture. Tanya voix neza baba c'était que ne Turquie basa so chirurgien mungongo o comme na voix baba si Tanya yo kozana monopole to yo critiquer Davina o finga Belleville Tanya mabedi ba kiti o ezana ndaku na yo soki Belleville mema ki ona na kingakati boza ba kiti na congélateur wana chana ndaku te bile bo finga ba tuna semblant na sentiment bile ba como finga ba tuna sentiment Tanya mabedi bo como finga ba tuna sentiment Tanya mabedi soki Belleville ba kiti wana na congélateur wana na ndako zana ngote soki Belleville chaki ona liste kingakati te bile bo finga ba tuna sentiment yango tala Tanya oyebi point faible na oso ba fingo la kisa biso bimisa biso mobali
bibisa biso mobali mwasi ya ba sirène soki mwasi ya ba mari de nuit oyebi muninga no ndenga finga oke obima na ba mari de nuit ndengo lela oyebi muninga ndenga finga oke mwasi ya ba mari de nuit olela Tania ba vivre na batu na semblant te Moura de la presse, yo mbimoni ko za elombe oye o poster maman badavina o longoli yango na communauté pourquoi? Te falo longola te oza elombe falo longola te moura oye ko longola poster wana pourquoi? Mais o mona te ko sali elo te tindengo longoli poster wana batu bakatira kango déjà. Eza pas batu, eza na famille davina, eza boye batu ba mona ki déjà. To yaka te sala makambo na assemblée kwa yonde elombe muninga no ba rezi wana mutaluki makambu parce que bino bolingaka base parce que soka ezaki ngai ba finge linga belvi ba dénigrer bongo ba komiti na niveau ko finga belvi te zoba ya mama na bino na obimisa voice te na ko bimisa voice te ata ya Jerry Kobetok prince Luamba mundirba tadinga la pa yam si yam de balinga sepela na ngate Baby, notamment boza matière boza bino pe ba fanatique na ye révolté parce que muto bolingana ndenga solo ozo beta liboko na mesa pape lombe na beti liboko na mesa pape lombe mwana oyo soko bomba ki voice wana mais oyo nyonso ezate bo vivre na intérêt na bino te no yana matière ata ba ofinga ya sisi nga na ko chango pona owele l'intérêt na nga tala sco place memi ya sisi à répondre. Il y a Sissi à répondre. Il y a Sissi tika le kuta. Il y a Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to etsadino usalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to elisusu. C'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autre mad vers la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvi Kandila patron en tout cas famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota focus na film na biso oyo maman Belvi achela ki biso na combo ya couple croisé film kitoko film vraiment ezoleka kitoko webi ke biso na Belvi télévision en tout cas ba film et ratakate to benga ka maman Belvi Poutine de l'écriture maman ya tika écriture na défaut Belvi quand des fierté ya artiste congolais union so pour le moment en fait en tout cas pour nani lelo o ceux qui batu bazo ya ba défendre ba valeur ya Belvi et zo comme insulte na minoko ya batu mususu en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange Regarde ma garçon Paris, Natacha Gola, la patronne, je te salue aussi. Blandine Panzou, je te salue. Et pourquoi pas à la maman chérie, à moi si Bianca Zanga, papa Kouloutou, ya famille Libota, Jerry Kobetox, Tato Azobete, Touti et Koti et Dendite. En tout cas, Atiki, Babakou na défaut, c'est Jerry Kobetox. En tout cas, les lots na yé, na rosala à moi, analyse moro ya mouké. En tout cas, la makamignon, son rôle, balelo, boteni, nga regarder parce que trop, c'est trop. Tolobaki na internet to ya mboka mta bangisa muninga awazate pona nini batu balingi ba se baser kaka na bêtise pona nini batu balingi ka côté bêtise eza yango batu bazokumbama parce pona nini batu ba olinga batu ba ya ko défendre ba valeur ya batu te na poser na question Belvi na Congo o ya sala batu nini Belvi abomina na Congo so bozana posa bo bundisa batu ko bundisa ka game na este bo bundisa Belvi te
bokende kobundisa Kagame na este kuna zoboma biso chaque jour na Rwanda na este kuna bokebundisa Kagame kota za na Rwanda kuna bobundisa Belvite lelo longola théâtre na mbota likaso ye nango na enveloppe kaki mutabombo koko salise baje Belville lelo comédie ezalaki misu na valeur te lelo Belville atomboli comédie mutu ya bongo bokoko ndima yete bokoki ko féliciter yete pona nde kokoko koma sujet ya mafinga na bino lelo Belville kandi théâtre ezalaki maboka ye nango na cinéma Belville ezo koma film oyo ezotikala historique soki kutu mama Delta oyo asala film mama famille na Côte d'Ivoire on dit ma écriture ya Belville et bongo biso ba congolais na ba congolaises pourquoi tokokoza mitema mabe tina niveau oyo pourquoi Belville a boma nani bo linga bato ba ko défendre ba valeur ya Belville lelo Davina apwa me mankolo afini nani bo yaka na makamba lokuta na internet te parce que ba téléspectateurs o batala biso bazala bazoba te ngana koko lobe loko moko boye na yebite ke est-ce que loko na lobaki ngo ezaki bongo mais bino bato botala biso bo captaka biso ne loko na mot par mot Davina azomema nkolo par rapport ya quoi bino mura akeko poster mama ya ba Davina personnel mama batakufa o internet na YouTube na bata théâtre ba yebi yete Moura ya poster bino bo encourager Moura félicitations vas-y tu parles très bien bo trouvant au normal yebi sangai mama ba Davina na internet na ba poster na bino yo lukanini bozalaka wana bolingi bo memisa mutu nkolo moko boye bo loba na mutu eloko mo boye oye ko tikala na vie na epo na libela Davina place afingi basi babotaka te wapi boye la biso voice na video oyo Davina lo afingi mamu teke ke o mamu teka botaka te wali bolinga kakoya soki omone ke likamwa ezo yinda na kana bino bo amabe boyaka kana eloko wana eza point faible bino skonde bozana posa ba mama nyonso babota te na mokili ba yina Davina na makambu na bino ya lokuta soit disant ba fini mamu teka botaka te mura poster mama ba Davina pourquoi tisiko banda na bandi ko luka na ba page na ba TikTok on a ba Instagram vidéo oyo soit voice oyo Davina fini mamu teka botaka te tisiko yo e mona ni nanu te. Comment c'est possible beaucoup amis tellement babeti na niveau oyo tant bon ba Davina apwa ana succès te ayeba na te Davina apwa laisse bino pendant 2 mois Davina apwa bokena ba TikTok bo sala bobo zongsa bo Davina apwa muto ana succès te a logique des choses bakiti si ba tableau ya Davina apwa bakiti si tableau ya ma sisi kataloketo Davina leki na ko jouer banda loti mukolo Joseph ya aleki ya sisi na ko jouer aleki mama loketo na ko jouer aleki makolo soso na ko jouer aleki ye bokende na Belville télévision boke kotala Davina apwa ndenga o jouer na film na biso oyo boke kotala Davina ndenga joie et pas V12 boke kotala Davina na kini makambo bini bolingi ba défendre ba valeur à Belville pourquoi Belville boma nani na Congo oyo pourquoi bokoko za ba reconnaissant te ba comédien belé le c'est grâce à Belville. Oh, les gens comment se retrouver bana pe ba mata université c'est grâce à madame Belville. Belville wana soka zaki ata ivoirienne, soit azaki sénégalaise, boyi ba valeur o ya zanango parce que Delta o ya zakuna na Côte d'Ivoire o asala film mama famille, ye wana Belville na biso na Congo. Bon tela sko ba ivoirienne ndenge ba pesaka mama na respect Belville pas ba congolaise eza place nini. Bino penati siko na comprendre bino te bozana posa ba benga bino ke Belville sali crise à koti koma esengo na bino yangwana mi toi makala moto likola mi tu na bino nyosa na bofinga Belville lo bo liambonga Belville aliani na bino ba mama mikolo ba ya mamu teke me mutali boso o ya salela Belville publicité eza mamu teke o salela Belville ba promotion eza mamu teke ba changer histoire te ba vidéo ezali muto ya ake mwana moke na balotete na ye c'est maman na bino mamsi na bino muto ya ke Belville mwana moke na balotete na ye Belville kandi o lelo comme sujet ya mafinga soki Belville kandi te mais SB ezate ba changer histoire te soki Belville kandi te SB ezate
Na maman adino muteke, na moi c'est Koumani, baza consciente que grâce à Belle-Vie, SB ezalelo. C'est grâce à Belle-Vie. Yagola, zwa kiti vandana. Zuma zwa kiti vanda, Moura zwa kiti vanda, ya tete, Teresia zwa kiti vanda. Teresia, avant longo le loko eza na lisu muninga longola na eza lisu na yo. Teresia, mwana na yo, aya awa finga Belle-Vie devant monde entier. Yo Belle-Vie yo, nakobeta yo, so nakuta na Belle-Vie nakobeta yo. Teresia, jour nini oyo zwa kicho vando lobike mwana eloko asalaki mabe en tout cas bo limbisa na gangela ki mwana ti lelo wa encourager mwana na o parce que yo moko mutotinda ye ba video ezali mwana na o Teresia ya awa afinga Belle-Vie so to kutani na yo na ko beta yo tala ti na niveau o ya komaki likola Belle-Vie o Teresia yo moko ya olobake Belle-Vie kandila patrona masha mumenu ozwi mbongo na enveloppe akaki otuna na Ronel salaire mata boye oza reconnaissante maman que Belle-Vie kandi allié sa yo taka da soki Davina apo la femme du patron alors ba que Belle-Vie futa bato mbongo o ba tia provision ya 1 mois boya tete yo otiango ya combien de mois ya tete o tia combien de ya mois mwana no ya finga Belle-Vie to mona tata mukola théâtre o bino bozo benga na que comment c'est possible moi noyo azani comédien azana niveau ya Belle-Vie ana niveau ba leka Belle-Vie ma ya finga Belle-Vie a dénigrer Belle-Vie Thérèse to mona place o ya awate o lobake mwana sala ki mabe parce que na gangela ki ayo kitake sa makamuna na ndenge na ye o lekisa ngo bongo lelo yo roya ko approcher Davina na nini Thérèse o ko approcher Davina na nini parce que yo longo na eloko o eza liswa mwana na yo te o yo moko poussa mwana na yo okoya ko loba na Davina nini Teresia o loba na Davina nini o lobi ke na michana nuteke na za fanatique ya babaku na michana ke na za comédien mwana no o ero finga collègue na yo comédien o apesa yo mbongo na enveloppe kaki o défenda ye na nini parce que soko zaki mama malamu olinga oya olobi ningete mwana salaki kitetites na pekisa tiye akesala makamu na ndenge na ye bandeko bolimbisa ti lelo ata mwana no wana ozongisa ye na internet keke ko senga pardon ozongisa ye te yoko pesa Davina torne loko nini ya tete oko pesa Davina torne loko nini mwana no asuki na Belle-Vie ya ye suti likolo ya 7e o 7e alinga ka camarade na ye tala na niveau de dénigrer 7e bagarre mais o biso nyo soyebi ke ya tete nde mutalinga ba pasha mais mwana no ya akose la 7e bagarre makamke alinga ka camarade na ye ba voice wana na ba message ti lelo to zele bimate o yate po ya ko défendre ba collègue na yo o baza ba maman ndenge mona yo o tika mwana na yo afinga bango o ya ko approcher Davina na nini pour ni to vivre na semblant to vivre na hypocrisie pourquoi Davina za mukolo aza marié aza responsable yebelo ko osala bongo mwana no o ya osala c'est que yo mto tinda ki ye yo mto tinda ki ye Davina o mema nkolo par rapport ya ni Davina o aza makamute 2 mois yango yo miniature na miniature ya tete yo kuto ya na makamaki mpese miniature mata o bote Davina no aleki na succès Davina leki na succès o yaka awa bozo finga ndenge bolingi bo mata miniature ne bo matia ya Davina si jeune abine zo sila te ndenge ya Davina zo sila te esi la te botika Davina avant na kimia tango yo loba ke soki yaza millionnaire akunda papo seya o aza millionnaire ko ya a millionnaire ya okunda papo seya par rapport à quoi papo seya sana famille na yete de ta force pardon papo seya pardon limbisa pe a son nom papa biso de ta force aya ko kunda de ta force wana sana famille na yete o Davina yo okunda oh ya kunda en tout cas na comprendre que famille bota to loba mingi te mais soto piqué bino ka moko bozui trouble presse Luamba a posté na ye kaka bukwa lupango mon ndenge suyo ya teto koko supporter to ye na mon internet parce que ngai ne na zabo na mayele na zanango au 15 jours na kongo na futela ndako $1,200 pona somba lopango journée parce que si on a foutu ndako ya $1,200 pendant 3 mois 4 mois une année na somba lopango nani va perdre
Donc refutela ndako ya $1200 pour na loyenga bato bato bamona ke naza na villa soit naza na appartement oyo nazo sombisa kolo lupango bamandako ebele parce que ndako ya $1200 na 3 ans 2 ans une année na kosomba lupango na kosomba lupango non vivre na sentiment ya bato te po o esala ki bongas Davina a poison madame la femme du patron ba changer histoire te ya tete ningo lo bana question to kuta na fara fa kuta na ye poser question lo bana ye bongo yo ka pe réponse na yo o ko zo pe réponse na yo e pas Davina ya Davina pe ratakate za musika te ezaka peme na lolemo awa eza peme na lolemo koya ko pesa explication te ke o koketi kutu ba matisi e minatire ba kitisi e boye ya koketi eza nemo na ya Davina te pe mutu na mutana na mutema na ye tangu yo lo ba ke awa bata famille bota ba finga kayo bata famille bota ba finga ko o vanda atimia te pour ami o ya répondre ka ozo ko répondre pourquoi o vanda kutu awa ya na biso gelo kimbimbe oke ko lukane maison louer so ki sali ya ko louer o aye ko luka yo ba lever yo sko Davina obino bozo matisa mama na ye na miniature yende zoba na bino yende kizengi na bino atala kabino na misu te Davina la kizibino kaza mwasi elombe tomoni mamu teka ya to soit disant la patrona o soit disant boye ayo répondre Davina place ni na comprendre penza que Davina a makam bozo sanjo la mutu ya comment au sommet à tout le monde o le ya bloqué bat mais Davina bloqué Davina bloqué ayeli biso a ke nazala musique ya mbanga nde mona ba mida na ba ese awa lobi ke akosona na stade des martyrs mobima mtakolonga ya zate yaka en face na Davina yaka bo swana fara parce que défi oyo Davina tcheyo na tilelo o ko kangote buka lupangu ka kesili yaka na facture yaka na facture to mona ke facture yango oza responsable ngana o vivre na batu na semble tena ke foutre ndako $1200 jamais na Congo lobi mundela lamu ke lobi ke lelo YouTube na kangi boko foutre bandako $1200 donc au foot la banda comme $1200 ce que Davina on a mis en charge j'étais mobile ya en charge Davina 9 ans de mariage na âge na ye parce que Davina tanga bali ya sisi azana chez les parents tant Davina bali ya sisi chez les parents Davina 9 ans de mariage Davina ba aussi c'est ba jeta linga congolais ta linga étranger à longola indien wana na mboka na bango 12 ans na Congo Davina lelo so lobe ola na Dubai ola na États-Unis ola na Canada ola na Belgique ezaka volonté na ye pas kenda ka matala na ta kenda ka ba séjour ate ko pema moi ça libala lembi Congo makelele akende ko pema mobali na za d'accord na nyonso boye la biso place oyo mamu teka pesa ka Davina mbongo ba kundele mama boye la biso vidéo boye se monta o mamu teka pesa Davina mboko bakunda mama boalo kuta makasi boalo kuta bino na SB beaucoup fait là mamu teka contribuer à combien ouais ozo mais ce qui Davina lobi ke na pesi maman merci ndenga ya ko talanga soutenir nga akoko soutenir yana ba conseil ko soutenir mutezaka pona mbongo mamu teke wana ya sisi ya kundela Davina mama mobile Davina zaki wapi famille Davina zaki wapi famille Davina zaki wapi famille Davina zalaki wapi parce que on soutenir nga na ba prière on soutenir nga na ba conseil on soutenir nga na bona mais pour na mbongo ya sisi soutenir Davina na mbongo te parce que ya sisi on yo sabana ko sala na zaki flatterie parce que yebi savoir ya Davina ayebi Davina ndenga jouaka ezaki flatterie pour zoya mais na SB mais maye na SB ezaki flatterie bino nyonso na bolobela mamu teke lelo bino boye sa nani mamu teka kabela ta $300 bozo telenga na babenga bino na bandako o belvi apesela bino mbongo mamu teka pia bino mbongo bo futela ndako ti mamu teke apesa bino bambongo bo futela bandako parce que bambongo o belvi apesela bino bozwa bandako ti lelo bana babenga bino na bandako
boke telengana Tanya Mabedi yo kutu place au finga abatwe yo kaka soni bino baba rezi Batanya Mabedi boko ba mama lika boko ko yaka te bo fongola ka ba mbanga na bino na komba Belleville Tanya bo yaka te bo fongola mbanga zwana solution kenda ta tirite ba salo chirurgie ya mungongo parce que voix neza voix baba cité Tanya voix neza baba cité kenda tirti ba salo chirurgie ya mungongo o comme na voix baba si Tanya yo kozana monopole to yo critiquer Davina o finga Belleville Tanya Mabedi Tanya Mabedi ba kiti o eza na ndaku na yo soki Belleville mema ki ona na kingakati boza ba kiti na congélateur wana o na ndaku te bile bo finga ba tuna semblant na sentiment bile pa bo komo finga ba tuna sentiment Tanya Mabedi bo komo finga ba tuna sentiment Tanya Mabedi soki Belleville ba kiti wana na congélateur wana na ndaku za na ngote soki Belleville tchaki na liste kingakati te bile bo finga ba tuna sentiment ya bo tala Tanya oyebi point faible na oso ba fingo la kisa biso bimisa biso mobali mwasi ba sirène soki mwasi ya ba mari de nuit oyebi muninga no ndenga finga ko bima na ba mari de nuit ndengo lela oyebi muninga ndenga finga ko mwasi ba mari de nuit o lela Tanya ba vivre na ba tuna semblante Moura de la presse, yo mbimoni ko za elombe oye o poster maman Badavina o longoli en communauté pourquoi? Te falo longola te oza elombe falo longola te moura oye ko longola poster wana pourquoi? Mais o mona te ko sali elo te tindengo longoli poster wana batu bakatira kango déjà eza pas batu eza na famille Davina eza boye batu ba mona ki déjà to yaka te to sala makambo na assemblée kwa yonde elombe muninga no ba rezi wana mutaluki makambu parce que bino bolinga ka base parce que soka ezaki ngai ba finge linga Belleville ba dénigrer bongo ba komiti na niveau ko finga Belleville ke zoba ya mama na bino ngalo bimisa voice te na ko bimisa voice te ata ya Jerry Kobetok Prince Luamba mundirba tadinga la pa yam si yambe balinga sepela na ngate Baby, notre boza matière boza bino pe ba fanatique na ye révolté parce que muto bolingana ndenga solo ozo beta liboko na mesa pape lombe na beti liboko na mesa pape lombe mwana oyo soko bomba ki voice wana mais oyo nyonso ezate bo vivre en intérêt na bino te no yana matière ata ba ofinga ya sisi ngana ko chango pona owele l'intérêt na ngata la siko place memi ya sisi à répondre ya sisi à répondre ya sisi tika lokuta ya sisi tika lokuta ba tio na stade de martyr mobima okoko swana te parce que Davina mutu moko répondre ye pete ngolo bakena ko swana na liboma te so na so na liboma ngape na komi liboma ba communicateur na ba communicatrice no maboma parce que makamba sala ba ye ba te c'est que muto ali boma moura o akeko zo photo ya mama batakuva pe a son âme ayeko poster c'est que batu na yonde batu baza maboma batu na ba maboma Davina pa relaxa bino kaza petete boya na sizete ke Davina fini mamu teka bota ka tete botika lokuta wane koma point faible bo sali bongo po batu nyos mokili mobima ba mamo ba bota te ba yina Davina boye la biso vidéo boye la biso poster boye la biso voice o Davina finga mamu teka bota te elingo koma point faible ya batu boindeni ne ngo inisa Davina le lwa koko jouer te azakam la femme du patron Davina za la femme du patron bo sali se ba jete aza la femme du patron Peya tete ndenge yo ya contredire Davina kende ko contredire na mwana no otindaki ayo finga Belleville internet ba vidéo eza na ko zongi sango boyela batu na semblate o mona ke mabe eza place me bo côté la bato baza na mabe côté yo kenda kuna ya tete swana ka relation soko swanete kotonga nyoso bima tour o piquer crise bango ana bango batu te bo bango bazala pona kolia so ekutu Belleville sunga batu bango nyonso moura vio liboso matin na vie na ye eza mbongo muta pesa ke eza Belleville o afutela bia les retour asa reconnaissante ya teto ya Belleville mwana mama na ngai masha mumenu apesa mbongo na enveloppe akaki o payer lelo lepo cassé
et bon koto za kuna garder kaka relation maman soko garder relation tête au piquer crise et pas na bango soko Davina un contre tous tala nenga tout bino ole tout a aidé mais tout bino et kotibino mamuteka yo répondre aye répondre yango Belleville kanja sala batu nini na Congo oyo soki muto ayeka défendre ba valeur à Belleville a memingam oh bo amité mama be makasi hein défi yango wana kuna ka Belleville poutine de l'écriture boya to swana kateke Belleville makolo poussière Belleville boye Belleville bo to ya ko swana na écriture na ba filmer te ko swana na ba filmer to ya ko swana na ba filmer to swana teke Belleville boy banda bo bana finga Belleville depuis 2016 na lelo 2024 9 ans yango bientôt 10 ans Belleville a changé na nini azaka numéro 1 ba jaloux ya Belleville oh ba jaloux et loko bokana na théâtre boye bango te Belleville yeba ke loko kana na théâtre yango mérité o yaza lelo ya tete o bosani Belleville te ka kwanga o bosani Belleville mwana mboka o bosani yango o ya condamné Davina lelo ba fingeli ye mama na ye yo ya condamné Davina mwana no tango ya ka lobi na Belleville ko beta ye yo mama oyo oza mama moko boye be opesa bana éducation o loba na biso nini réponse ni no pesa na lelo o sepela na makambo tindaka mwana yo finga Belleville o sepela nango yo ya opesa Davina conseil soit yo ya critiquer Davina oh faut yo normalement yo ndefo yo obetela Davina maboko o salika eloko mwana nga salaki dati aya awa manka Belleville respect jour ni ozwa ki tovando obite dati makambo salo sala mabe dati wana tindenga commission qui gradué wana c'est grâce à madame Belleville na bana ba comédien nyonso oyo bakufa mwana nini oyo basungi lokwa dati mwana nini oyo Belleville asungi lokwa dati bana Diana makila kutu pe asona batikala bana mikie mais ko sunga oyo basungi dati wali boko oza mitema mabe boye do bino bozana bozwa appuyer bana wana mikie ba finga ka Belleville boza content na contente Davina a pétété Davina aza pétété ya tete ndingo zana pona ngai penze na ndenge na raisonnaka na réflexion na ngai okoyo loba makambo Davina na internet te okoyo loba ngote parce que yo za exemplaire te ya tete yo oza exemplaire te na makambo Davina lobby oza exemplaire te parce que yo moko mwana no eloko nina ya osala awa ya tete mwana no eloko nina ya osala na internet afinga ka nani na lelo oloba nini olobe eloko te parce que osepela inango osalela batu semblant Davina nde pete kizengi yo mwasi atembeka soza pe na numéro Davina benga eke eloko osali mabe tankenga na longoli nonke naza bakuk na cheke naza muta théâtre naza ya na yo na théâtre Davina eloko osali mabe walo kute mamoyo yo za lo kute olongoli nanu oyo eza na lisu na oto tinda mwana no ya longola ya Davina to vivre na semblant te wana eza hypocrisie eza ki hypocrisie osepeli mwana ndenge ya kofinga Belleville Davina tango a réagir yo ya mona Davina mabe ata bolati si nkolo ndenge ni Davina azaka Davina apwa aotika ka Davina apwa rien ne change boyela batu na semblant te Davina nde kizengi Davina biti bo fingira Davina ezanini biti oyo bo fingira Davina ezanini parce que Davina yo défendre ga ba valeur à Belleville yango bo fingira Davina yango bo fingira Davina aye moment to encourager ka bêtise te to yebi ke bino na ngambu na bino bo komisa théâtre musique bo yebi ke ko komeza mwe fo bo yaka na ba base po kombo na bino elongwa na actualité comme na bino elongwa na actualité yango bo yela batu base parce que écriture sur le bec to tika ba makele nyoso to ya to sala ba promotion ba film bo kotala mate film malonga ezate écriture ezate loketo na loketo bino penza lelo bo kozwa courage bo finga Davina Ndumba Davina Pit Davina on never de mariage pas à moi si ya nani bendie wana ba leki kututina ba musulman
bozo zanga eloko ya kofinga Davina yango na bo kita bo mata ba rezi yoyo ka zuwa ndenge Kovodo razala na film ya Bezu wana basala Bezu wana ba rezi yoyo ka zuwa na place ya Kovodo fallait zala yo Mourati ndenge yo ya kozo confirmer makambo wana mais yo zaka na casting na scénario ya Bezu wana lelo komisango ya solo mona te ke obima zoba Moura koloba na likambo ya Dacosta na Davina na grâce tembo te na film ya Bezu wana parce que yo zalaka na film wana oyebi réalité ko vivre na biso na semblante pe biso ndeto zabo eloko toyoka o émission liboso saki ke zaki Bezu ato yé nango 1000 fois que ezaka Bezu mais comment makambo solo rien ne change. Davina Apua, femme mariée, mère des enfants. La fille qui dérange les autres troublés, Babakouk nyonso. Belle vie Apua. Davina Apua, pardon. A troublé Bino. Davina o eza makambu te 2 mois yango yo banda libala ya Siana parce que nga eloko epesa nga kana boko matcha Davina miniature boyete. Ngai mutu na sala kina Davina interview wana atanga ki koma mamu teke place nini atanga koma mamu teke place nini ya mamu teke wana comme anniversaire ya tout le monde pourquoi mamu teka koko comme anniversaire ya mutu nyonso Davina wana ngam tuna posa ki eba question na fête ya Siana on défendre ka ba valeur ya belle vie afinga ki mamu teka chrétien ki e place nini ya tete yo lobi ke ya za millionnaire aya osutukela mbongo ya provision chaque fin du mois ya tete eza musala ya Davina Davina na minute au théâtre zoango musala ta zoango distraction parce que oyo nyonso mwasi akana na mokili Davina longa tellement eza musala na ya obebi satala na yete yango ya yaka parce que même président de la République na bambongo no sazaki nango so za na posa musala na yete makenda ka birote et suis binoin défi ya makasi kaka boye la biso facture c'est tout boye la biso buka lopango parce que ngande na zaboy na mayele na za ngonde na réfléchir na ke futela ndako ya $1200 calculer ka $1200 wana pendant 2 ans 3 ans na somba lopango te na vivre na complexe pourquoi na vivre na complexe na Congo na futela ndako ya $1200 chaque fin du mois après 2 ans 3 ans na sombi lopango na mbongo wana ozabata complexe hein. En tout cas, merci beaucoup na famille Libota oye, famille Libota to consommer car film ya biso couple croisé au film et qui toko bientôt penza et qui na kosila. Merci beaucoup na la maman chérie à moi si maman Gina Mabiala, maman Germaine, en tout cas ba maman famille Libota nyonso na pesi bino bambote. Davina Apua j'étais sali madame la femme du patron. Maman tout accompli. Davina Apua j'étais sali. En tout cas, aux femmes fortes, la qui si ba on cause lombe c'est de mamu teka lobi ka so na stade des martyrs mobimba so na stade des martyrs ta soigner na yo o la kisi bango causer lombe. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé c'est Dieu la maman qui dérange rien ningo ma garçon Paris Natasia Gola la patronne je te salue aussi papa Sam Nkunku le nécessaire Jean Nimboso Mayaya chérie je te salue aussi Bianca Zanga Dipine ya Jerry Kobetok en tout cas bambote la bino Prince Luamba ya Bob Molema tonton Tadinga la pa Mundirba yam si yam en tout cas bambote na bino ebele en tout cas to komi vraiment na suka ya analyse na biso ya mukona lelo so bomoni biso na bilili boeza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria to sa musala kaka nde to yokanaki. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye. Bon.